Bo bana 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 et si là et là le kango sous au moins na mutumbo et la sous parce que c'était n'importe quoi. Ils ont talent ya mutu. C'était n'importe quoi. Mutu a talent na ye, na chance na ye. Amati allez yo beta tolo mwana na ngai. Talent musicien talent na ye, na chance na ye. Nde osala ye. Vidéo na koki ngote betinga mutema to yoka les amis. Papa Hervé, avec tout le respect que je vous dois, comment ça musée à ça la pas nordé. Tandis que les autres qui musée à beta makafinga makaba liberté. Et ça pour na combo na yo. Au contraire, quand Abimisi Kindi ou chef d'entreprise, Abimisi indépendant, il y a propre société, il y a marketing, il y a promotion. Ce qui Kindi ou asalaka uniquement et spécialement pour na papa Hervé ou bien pour na jet set. Mais tout le monde a Kindi goûté na ba clip il y a artiste mususu. Mais tout le monde a Kindi goûté asala artiste mususu promotion. Cela veut dire qu'aza libre, aza indépendant, il y a aussi la makamdaye. Si yo zo lo bakeba betara Kindi ou par rapport à papa Hervé parce que Kindi ou la ta image à papa Hervé c'est normal. Tant a finga ba artiste mususu, tant a finga ba voisin, ba ataka nani bosso, ba ataka papa Hervé. Ça c'est le côté négatif. Et bon le côté positif, madame, tu as pensé à ça. Ton biso to tiaka poids parce que Kindigo a la papa Hervé promotion kitoko. Artiste mususu o ba approche à Kindigo. C'est grâce à qui? C'est parce que ba golo ba tiaka poids. C'est parce que papa Hervé a matissé à Kindigo na podium. C'est parce que papa Hervé a fait sa visibilité. Au boulet ta bisoté, madame. Au kanisi ta bisoté ba golo to soutenir à mon bondo. Kindigo. Bon type artiste mususu ba approche à Kindigo, c'est par rapport à qui? C'est par rapport à papa Hervé. Boni boy comme madame. Madame, namoni yofobi manan na ba faire à Kindigo. Poso pelsa moto. Il ne faut pas confondre être proche de l'artiste et signer un contrat dans l'entreprise de l'artiste. Kindi en retour fallait à protéger papa Hervé. Na kola kisabiso ke tinga na finga kana tout la batu sous bordure et sa propre volonté na ngamoko. Papa Hervé atina angate. Fallait en retour pour protéger pas la moise belé. Boni boy comme madame. Sans Yamaloba, oh papa Hervé a bimisi une émission wana au comprendre écoute tu pouvais aussi passer dans nenga privé pour oyeba au comprendre et mu comprendre. Vous a pressé ma moto il rebimisa ma caméra internet j'ai repé ça ma voisin matière. Madame qui dit vous retirez vidéo na mbangu mbangu. Poso est comme une équation entre Kinding na Bagolo. En tout cas le choix est clair. Bisous moto yebi. En tout cas le choix est clair. Bakala musée a papa va salani. Et ba musuta contrôle le wate. Donc musée azo kufa ne kurusu pour na papa Hervé même yé mo kolo makambu azo bimisa. Le papa va bimisi musée na kata makambu musée pas bimi. Musée a su ko la faire été. Nous sommes avoir aussi la maman faire été. À ta base finga papa va aussi la papa veut va ça que nous avons yate. Comme on a le nom nous a sur notre papa nous a porté parole de la République à cause de la moutou. Sakachou chaque cœur donc dans ce qui est un message il y a Nana Sakasaka donc belle sœur Nabiso donc moi c'est Musée Ningo Nana Sakasaka. Je pense que Nana Sakasaka comprend le message à papa Hervé. Nana Sakasaka nous aimons bien, nous aimons aussi Musée Ndingo, porte-parole de la République. Je pense qu'il est temps sous Musée Ndingo expliquera comment est-ce qu'il a travaillé en affaire Egola. Déjà Musée Ndingo Lubango qui a porte-parole de la République. Autant la mission a été Sakachou. Bon mon a ça la publicité va Moïse Mbiye. À ça la publicité Mikolo kuta osala ya ndeko na biso obeta na parler du peuple comme on est nani chante mo obeta na parler du peuple calamité Moïse Matuta à ça la rapé ba promotion il y a ba musicien et belé tout le monde a même tout le monde a rien à fabrication ba déplique mais base ezarandé et pas papa Hervé mais azarana orchestre ya papa Hervé papa Hervé a le bien que comme on a musée ndinga zate musée à une entreprise. Papa avait écouté payer ma valeur. Zala maman. Quand on a nana ketchup tu as côté ma fali. Zala la cilia aigle jaune. Abeta makambu ya mobile ne kara. Vous comprenez nana Sakasaka. Moi je pense aussi na bagolois pour tenir Sakachou rigueur peut-être comprendre message té. Mais tous autant tout le bela ya tala ba privé à comprendre que papa Hervé a le belo morté à ma pour la musique Kinding. Et puis je suis sûr musique Kinding place à ça sera vandi à tali vidéo bien comprendre que faire alobi ma bêté faire alobi car o yemo kwa lobana o yezali musique Kinding on a ba émission na tout alobara qui a porté parole de la République
yango wana pe faire alobaki. Donc eloko ya koya kobimisa ba parole ya mabe ezate ba Gaulois pour l'instant to ki pe ma monana sakasaka te bozala wana pona concert na biso ya Eshima le 6 festival Eshima le 6 septembre tozala wana boso masomo ba billet Muzeki Ndingu aza ya biso donc aza esika okende te donc to tchana se merci. Yo, Petit na biso nana saka. Petit zani. Yuma. Wa Yuma nana. On comprendre la siko langue ni. Papa avait l'obika na lingala facile. Petit. Mais on comprendre na la Wa Yuma. Depuis quand Petit na biso, depuis quand papa avait un problème na Muzeki Ndingu Petit. Bino basi misusu ba etula oyo Bina si oyo suke pa Muzeki Ndingu. Ozoya wana mama ofandi. Mama, zonga nan ba kende kote o mama ya. Oza wallet. Oza wallet, ma fina yo. Amoni vraiment okomi ko déprimer oui. Afandi pe deba télévision yo biso bakola tosomba azokude azosengi batu nyonso siko batu wana soki osengi bango pardon ya biso nini na kati tika joko Petit na biso toyebani tika ngo mama santom la Gauloise invisible mère de mère. Et Bossono, Petit na biso, Farira, Petit. Omoni émission esilisi o Petit na biso. Osili. Na makangi kisinjora na petona mukielo ko eguye. Petit na biso kisinjora. Bani bango na nzela bake lufu Luanda. Bani na bino bakenda ata na mutuka. Bino très bonuka très. Et puis côté kuna ba bisu baza agité papa ya lobi ba kulutu oui ason kulutu ya papa Hervé musique bota nani Kofi kulutu na biso rambo oza kulutu légende na biso zande kulutu légende oza ba kulutu vient na biso de la forêt kulutu papa ya musique ya bazate osakana tindika mwana na musique. Pardon, c'est pas facile hein. Musique ça. Kokate et Bossono. Il faut ça e Bossono po wanga na banana yo o effacer banana. Kutu papa Hervé lobi ba komwa banana nyonso. Ezala mais o tena lobo e Bossono longoli. Eza nini e Bossono. Non, Petit, en tout cas, papa Hervé, pour akangi actualité. Mouké, papa Hervé. Mouké, papa Hervé. Merci beaucoup, le padre. Ferigola na sango boza mutema mabe. Comment fait-il? Mais Bossono baliki. Comment fait-il? Bokomo fula bato, mpepe. Bato mpepe sila bango faux piner, loko ba faux chanter, ba fula bango, loko ba héritier. Loko ba fali boyebi ko yemba na te bozana difficulté ko yemba banzembo na bino en live irite makanze mo mibale ya misato ko kate mugongo kauki fali o me abunda mais azoko ko bisa voix te non te azoba organe lobi na plateau sango mo ka sengi pardon limbisanga suko me ko yemba vanga obomino ngai ngana ko kona o yemba te totala kuna na kota mpanzi bo senga fera sengi ilunga afinga leso bato te akina télévision fula bato te a répondre ma solo na ye imba ba vocal na ye a fula ni suba yima wana te batoro c'est-à-dire que bato basila na bango succès c'est bazolo na succès papa riva pesa bango merci na nego recadrer ba musicien na bongo de leader azalaka so ba petit bolo na TV comme déraper bazonga na boulot bazala te trop polémique biso na posa ba artiste na biso ba tikila biso ba gola charge moto fingi groupe biso ne sikote ko recadrer groupe biso za ba Gaulois biso ba défenseur à faire biso défenseur ba jet set ba ilunga bana ni sidesino za ba tole kana TV buke ka ko yemba ba tuni o question bo o moni question na za ko fingisa za polémique o bandika ko yemba banzembo na bino comme ça moto atuno banzembo atuno ba question wana akoma na suka o répondre ni na ko yemba bo répondre ba yima wana tata bo répondre ba question concernant ba yima ba lâche wana ba zo gaz
bino koreponda bana koyemba siko wana bakopana kino biso za ekole ya chant bakopana te biso za bayuma lokwa bango po nakoma mona kino ebele bango bakozanga masolo ya kosala eza kaka kofinga na kofinga alezi foko lokwa lelo polémique ebimi maire na biso na sakasaka elobi nini babengaka sakasaka eza pondu eza biloko baliaka mokolo nyonso na feti olingi ozala motema monene boza rapide balobi mobali no aza na entreprise na ye asalaka epa na ferigola te parce que batuni relation nini fere azalaka nano na Muzeki Ndingo ye alobi bien ki Muzeki Ndingo aza na entreprise na ye ferigola mpe aza na entreprise na ye s'il s'agit d'une collaboration soki fere aza na baconcert mo producteur nde abengaka bato basala promotion eza te artiste producteur nde atunaka bon baéquipe tel bakosala promotion oza d'accord te oza d'accord te bafutaka Muzeki Ndingo caché na ye mpa na baproducteur sikoyo Muzeki Ndingo azwi mbongo wana nde asali alobeli fere na bavie oyo Kindingo asalaka ngo na YouTube c'est parce que atangaka kombo afere alobaka afere bien azodenigre bato azorecadre bato mosusu wana nde bato bazwaka courage ya kotala Muzeki Ndingo akomi populaire alezi voir lelo kino Muzeki Ndingo bana kofinga fere bana kotaki fere nani akolanda ye bato bakolanda ye bakozala te c'est parce que bino boza nde mayele te makambo nyonso bagangaka nao na tv te ava koganga fo otala nano parce que fere ekola abi te ki Muzeki Ndingo asalaka epa na ye alobi bien Muzeki Ndingo aza na entreprise na ye nga mpe naza na entreprise na nga sikoyo soki eza collaboration soki tocollabore Muzeki Ndingo soki ozorépondre bato na batv eza badelire na ye aza ne sapere osala bapublicité na ye na bato mosusu mais eza teki aza nani agent ya bureau to aza membre ya nani ya bureau ya jet set non aza membre ya bureau ya jet set te biso nyonso tolobela fere toza bamembre ya bureau te eza ki fanatisme soki olobi mbwana alongola gaulois ça va pas de problème bolongola bagaulois eza na ntina te soki olongoli gaulois bana oganga na télévision ngana olongoli gaulois ezalaka te soki olongoli fanatike ya Fally Ipupa oya kogangela biso teke naza so fanatike ya Fally Ipupa te non eza relation na yo na banzembo ya Fally Ipupa nde tiki ozala susu oza koyoka yango te biso topekisi moto te soki boyoka so nzembo ya fere te etali yo okoya koyebi biso so na télévision tosala nango nini parce que nzembo ezalaka moto nde aponaka nzembo akoyoka moto nde aponaka artiste azala fanatike na ye baforsa yo te kokoma fanatike ya fere baforsa yo te koyo bana kolobela fere parce que sufi nani Kindingo bana kolobela fere makambo ya stade de martyr c'était le producteur nde apesaki ye contrat nani Paul Mutu etango wana mpe ntango azwi contrat wana nde azwi gaz sikoyo nsima fere eza teke ye nde ayaki kocreye fere non grâce à Paul Mutu nde Kindingo akomi populaire mpa bagaulois récompense nango eza bapesaki ye mutuka bafuti ye bandako bapesi ye mutuka bapesi ye makambo ebele lelo akomi grand marketeur grâce na réussite wana biso bagaulois tovendre image ya Muzeki Ndingo bakino Muzeki Ndingo atangi te mais allez voir marketing asali koleka bato batangi baza na nsima balider ebele baza na basociété ebele c'était ça parce que fere golo azalaki na sponsor te na stade à part Paul Mutu atake gaulois nde asponsorizaki fere mais c'est là où non Kindingo il n'a pas étudié mais Kindingo na ba gouvle gaulois ba nani ba moko ntombolo ba Tracy Elise ba kitaki sur terrain ba otekisa bouteille pa bouteille na ba billet c'était ça là où tu vendaki image ya Muzeki Ndingo et tout le monde a vu ba société boye ebele moniki ah Kindingo atangi te mais asali marketing ya monene projet à faire réussir pe ezaki projet te ki fere abengaki ezaki producteur affaire na abengaki Kindingo mais ingratitude na yo lelo na TV oya kolashe bamoyo kolashe te moto ava oloba leo kotalaka non nautaki wapi naza wapi mpe nalinga nakende wapi